PC conseil. Les qui n'ont pas RS, sont au talent RS liquide. Nalanda qui interview na yo na ndeko Kongwanenga. Nalanda qui ont très peu papa. Au moins na ba Kongo biso bazaba proverbe mo. Balobaka mwana leke tungi dinzoki akileke kakikondwa ngako. Mwana muke soka tongi ndako. Bamikolo to bakoya to bakotala ngo il faut ba trouver kaka moi quelque chose ya bomwana na sindi. Intérêt ya sindika lokolo eza na mopanzi nini eba ya angolais to para biso ba Congo. Kwa bala déjà. Sindika za kwa libérer biso. Sindika za na armée te donc ba utiliser armée angolaise. Sikoto ba libérer biso. Intérêt ya sindika eza wapi? Ya Angola eza wapi? Et puis ya ba Congolais eza wapi? Surtout lukito yeba bakambwana to komi ba azokale Moïse Kassouriane Soriano alinzoka yepe ata 25% ya makila ya Congolais azana professeur mabango na université na Iniki na luna bango la force de missionnaire la réside dans son intelligence. Merci mingi bande koto yeli susu na kati d'émission na bino oyo na lela kabino tango nyonso porte à porte. Porte à porte ezali émission ya ndeko na bino libita libongo ebokatu mainda tu oyo totambola kalokola ba témoin de Jéhovah pona kozwa sango ya mboka Congo pe na libanda ya mboka Congo bandeko bomo meseni mikolo yo nazwi liboma to na koti liboma na kati na moto nanga potango nyonso kozonga epai ya tata oyo bino moko boyebi tata nini nazongeli lisu lelo nazongeli lisusu tata oyo tobengaka Filemon Makeleka pambate yazali lokola moto ya tondami na bwanya ebele kati na ye mpe tozali kosala sorte koningisa sopo na ye po ameka kosala biso ba analyse na makambo zali koleka lelo na mboka na biso et surtout élite congolaise lelo ndinga zali kobina bina po na makambo ya mboka Congo ba bosani ke mboka na biso ezwami na maboko ya bapaya tokolobela lelo makambo ebele tokolobela 12e anniversaire ya Pareko oyo babengaki journée monene ya résistance. Ba feedback ezali nini tokolobela makambo ebele tokolobela sindiki dokolo oyo peza lelo bato mingi bazali kotia maele likolo na bango ye nani abuti wapi azali kosala mosala ya nani eske azali pene peza pa bunde tubela solo ya ba Congolais tokoloba lisu makambo tali nationalité oyo ndungu ekoti peza bomoni bakaima pe ba crocodile babandi kolia na mikila ndenge mesonori mbandaza boko atumba alobaki na biso tambo mwamba lobi moto bazali kobenga Soriano c'est-à-dire Katumbi akoki tempe akoki kozwa ata une minute te mpo asenga to adwa ngwende ya mboka Congo pambate ya azali mopaya zokandi lisusu tokolobela makambo ebele oyo ezali koningisa lelo diaspora pe kati na mboka et surtout makambo tali l'occupation yango na kobenga tata na biso ndeko na biso Filemon Makeleka oyo na ye lisu lelo kozwa ye mpona tuna ye mituna akotompo na pesa ye mbote mpe tovanda na ye po tobanda peda kosula maso na biso ndeko Filemon Makeleka oyo ya bandeko banso bazali kozela yo lelo na kati na émission tobengaka porte à porte mbote papa Filemon Makeleka mbote papa libita na ye lisusu epai na yo lelo pamba te bosenga esengi te nazwa yo mpo meka koéclairer bandeko na situation ya mboka Congo na tikilo malumu pesa bandeko mbote bongo tulukesika kovanda. Merci papa libita ndenge na yebisaka yo l'air nyonso pona makambo etali Congo l'air nyonso oyo kobeta porte oza toujours a kofungama mbote na bandeko nyonso bozolanda biso ndenge boyoki papa libita uti koloba naza na disposition na ye poto yoka nini oyo ya kotuna epe ngana pesa yebiano. Merci mbote pa. Merci bandeko bozala vraiment attentif kolanda biso na émission tobengaka porte à porte oyo na koma moumbu na bino na zeli lokola témoin de Jéhovah na tambolaka de porte à porte alors tout le kesika tovanda ndeko Filemon. Merci papa libita. Merci bandeko ndenge na yebisi bino na zeli bino lisu lelo papa Filemon Makeleka oyo na koka vraiment représenter te mais soki bosenga présentation ye moko komi yambula papa Makeleka ndenge na bengi yo lelo kobenga nga na bengi yo lelo pamba te mikolo mileki ezalaki mululu monene na mboka Belgique précisément na Bruxelles ezalaki 12e anniversaire mais balobi kunya ezalaki des journées ya ba résistants bato bayaki de partout ba groupe de pression ezalaki bandeko baso batelemi mpo likolo ya mboka bazalaki bino nyonso esika moko bovandaki tolingi toyeba nini elekaki mpe meka kotalisa biso nini bolengeli mpe nini bobongisi na date ya oyo te koleka ya le 10 juin
makamuni ya solo peuple congolais akoki kozela lobby pour la musala yo bosalaki mokolo wana oyo bozali kobenga journée ya résistance malomboka yo papa Makeleka. Merci papa Libita na bandeko balandi nyonso bozolanda. C'est vrai likambo nini esalaki jour wana papa Libita, mais peut-être bato ebele bayebi te. Papa Libita omoni bana ya mama moko tata moko oyo bazobunda vrai etumba, oyo bazobunda etumba ya solo mpona Congo, oyo bazoloba discours ya solo mpona Congo, oyo basali diagnostic ya solo mpona Congo, oyo bazoluka vrai traitement ya traitement oyo esengeli mpona mama Congo, bazali kokoka komitia esika moko te. Monguna azalaki ntango nyonso kobwaka loso esika bango bazali kolia. E moto apesa biso Congo ntango nyonso azali koyoka mawa kobwaka zelo na loso kobwaka zelo na loso oyo bana wana esengeli balia bango nyonso na kimia. Monguna abwaka loso ale bango bakomi kobunda zelo na loso ale bango bakomi kobundaka bango na bango. Bana oyo eza lokola tata aza na bana na ye papa Libita aza na bomengo ebele mazokama wa bana boyokani ezali te. Akomi kopituna ntango bana kozala te bano bakozala ndenge nini. Donc monguna tazotia bango basongisongi mpo baswanaka bapanzanaka. Makambo esalamaki mokolo wana ya le 10 papa Libita bato mosusu bazotala kaka na en l'air. Mais likambo monene esalamaki mokolo wana tozozonga même na kati ya discours ya Simon Kimbangu azoloba ntango bana ya Congo bakobanda kosorganize. Donc ezali déjà départ ya organisation ya bana ya Congo. Bana ya tata oyo aza na bomengo ebele bakomi kozwa concert ete il faut tobatela nkita na biso, faut tobatela bomengo ya tata na biso, faut tobatela mboka na biso, il faut tolingana tozala esika moko toloba liloba moko po tosepelisa tata na biso. Tala makambo minene esalamaki wana tokutani tovandi ezelaki esengo ya kosakana te papa Libita tika na ebiso eloko moko soki nazotala otalo nyonso nazoyoka mawa ata mosu ma ya miso ezotanganga na opesi mwa ndakisa moke rapide tala ndakisa lokola ndeko na biso ya mwasi o mama yuyu mutu mosi nanu namona ye na esengo te papa Libita alelaka kaka azalaka na mawa na pasi message ya double ntango nyonso memi mokolo wana moli atomboli omwe maboko c'est-à-dire nanu esengo esali ye amoni lokwa libération si esalami mpona komona bana ya Congo basangani esika moko oyo toli kobenga barésistant oyo bazali koloba liloba ya bosembo oyo bazali na solo oyo bazali kobunda etumba ya solo mpona Congo bamimoni ete te kokabone komema biso nil part malamu tomitie esika moko tozala esika moko tosangisa makanisi esika moko po ete banguna oyo tobengana bango mpo bato bazali koprofite na division oyo eza banguna bazosepela bana ya mama Congo bazala éparpillé bazala ya koswana bazala ya kobunda na loke tozoloba liloba moko tozoloba tala banguna me biso na biso na kati lisusu tobandi koswana lokola bampuku na kati ya libulu omona nyoka aza na chasse na bango me bango mosu na kati ya libulu omona bakoswanaka bamino bango na bango sama yebake tozola monguna moko achasaka biso nde nyonso serpent. Merci papa Makeleka vraiment te oyo émission oyo esalaka 45 minutes soki todéconne to exagéré nakoko kozwa 55 wana osenga magicien apusa ata 55 minutes mais ngonga ezali mpenza moke mpo naza na mituna ebele lelo 10 juin mokolo monene journée ya barésistant bareprésente ya bandenge na ndenge baye représente ya mama Justine Kasavubu azalaki bandeko ya IDPS tozobenga bafondamentaux bango moko bazalaki papa na biso Léon Mututu azalaki papa Kabamba azalaki bandeko ebele bazalaki Front Populaire bazalaki bakaumba bazalaki bandeko ebele bazalaki esika moko bosangani bosololi kobanda 9h21h donc basolo ezalaki ebele mais papa Makeleka nakoyoka bandeko mosusu bana ya Congo bana européen bandimaka discours ya mokonzi oyo bazali mpe kondima discours na baoyo baboyaka discours babi eloko nini ezosalaki ya pariko mouvement ya résistance ebandi kosala baanniversaire est ce que de Gaulle asalaka baanniversaire balobi basusu balobi tozali d'accord na biso honore mbanda na discours na ye mais toza d'accord te na pariko osalelaka biso baanniversaire mpo na yo oza cadre ya pariko okoki koloba nini na bato bazolobaki
bokende kosala anniversaire mpe botie nzembo nzembo ezali kobeta botongi na esengo nzembo ya nye nkongo marechal nkongo leki dange epai ozali ozwa mbote na mosala monene ozali kosala mpo ya kotelemisa bakongolais mpa makende kokolo bani dans tout ça. Papa Ibita, vraiment motuna eza bien toza makambo moko importe ya minene tokosola mais na signe ya politesse par politesse na orépondre na motu na solo te ezalaki na mwa important te. Papa Libita omoni me moto akufeli ebembe eza sur place mais basalaka effort ntango mosusu basekisa ye mpo baza na besoin ye fo azala na vie acontinue kovivre basalaka effort ntango mosusu badeplace mpo bakende kopesa biloko alia mais ntango mosusu oyo alali wana etre cher na ye mais il faut pas réconforter basala effort ye à comprendre que mayo masalami masi masalami pour ba déplacer tant soit kende kolia ozoma papa Libita pesa ta mai ba pesa ta mai ya komela papa Libita peuple congolais peuple nous sommes comme on le dit tous a besoin d'énergie tous a besoin de morale pour to bunda bitumbo pour to koma lobi tous lela tous kanisa mais il faut to tambola tous en énergie tout loba pour to koma lobi bande ko wana balobi makambo wana papa Libita komanda 10h 20h so 21h to dépasser même 20h makambo minene lobani kuna likambo ba bamoni kaka yango wana et bongo ba discours minene epesami kuna batu bamoni vraiment que Congolais comme le niveau ba tout tchaka ba partenance na biso pembeni cette fois-ci tout tala no mama le Congo d'abord makambo minene wana balobi yote. Quand on veut plus de son chien, on va qu'il se dérage. Voilà la réponse. On veut son lingim sous mboala yote, obengae, mboali boma. Na matu minene les gars kuna likambo ba monika ya mwana. Papa Libita ba distraction. Mais on ba twana, toi na tina totanga bango ba kombote. Mais na kata makambo mutu otuna mutuna wana. Ne lo tue biso que par politesse vraiment na répondre na mutuna oyo. Na profiter na tanga kombo. Pourquoi ça vraiment leki nanga amna leki na biso leki nanga na botanga ye leki na profiter na PC conseil leki nanga Ernest so otalanga Ernest Likio na landa ki interview na yo na ndeko Kongo alenga na landa ki on très bien Papa Libita omoni na ba Kongo biso baza ba proverbe moko boy balobaka mwana leke tungi dinzo kya kileke kakikondo ngako mwana moke soki atongi ndako banikolo ntango bakoya ntango bakotala yango il faut batrouve kaka mwa quelque chose ya bomwana na kati ya ndako nazolobango te mponga naza mikolo ya bato nyonso mpo naza mokolo ya Ernest donc ngai mpe mikolo nanga bakoki mpe kolobela nga mpe proverbe bazoloba boye mwana leke tungi dinzo kiakileke kakikondwa ngako soki mwana moke atongi ndako bamikolo so baye batali yango malamu bakotrouve kaka quelque chose ya bomwana na kati na construction na ye eloko nini naloba leki na ngai rese ezalaki mpena place nga yo tokosola makambo te mais poso oleki na media oyo oleki leki na ngai oarme bato mosusu oyo babundisaka lere nyonso tata na yo pour yo mutatio maloba na monoko asa te eza conviction na yo lere nyonso na monoko na yo ba discours noke okoma même na niveau loba yo oza ngwandiste c'est-à-dire yo oza mwana ya papa honore ngwanda mais leki tala likambo na ye naloba na yo est-ce que yo koza na ndeko Ernest naoloba na ndeko Ernest naopesa toli leki nanga nayebi te so naza mie place mpona mpe so toli c'est apprendre owa laisse mais naza obligé naloba omoni ke basusu na otanga bango kombo te mais yo natangi yo kombo mpo nayebi oza vraiment leki nanga mpenza leki yo koza na bato babengaka papa to tata oza mpe na motu obengaka papa biologique oyo abota yo ndenge ozoloba ke yo oza mwana papa honore ngwanda aza papa na yo Ernest soki papa na yo biologique asubi na ndako to asubi na ndako na kati ya ndako to ntango balobaka elamba ya salite soki ezali na kati ya ndako mpo na yo tata na yo il faut ya na ye na media to na zando mpo ya koloba makambo ya tata na yo si c'est vrai yo omonaki likambo ndenge yo omoneli soki c'est vrai yo omoni yango bete mpo eza emoneli na yo c'est pas que emoneli na yo yango mpe kaka eza ya malamu
mais est-ce que faut y aller dans les médias? On a première question dans autour dans les kinanga. Il y a mis parler. Apareko, n'a aucun moment ni le ko koloba. Oza ko reprocher Apareko mais oza moi na monsieur Honoré Ngwanda. Alors que Apareko ezali œuvre fondée fabriquée par monsieur Honoré Ngwanda. C'est-à-dire ça ko zoloba na lingi Simon Kimbangu mais na lingi l'église Kimbangiste était. C'est juste des parenthèses. Or, Simon Kimbangu physiquement de l'autre oza na été, mais c'est par son œuvre l'église Kimbangiste que Batou bazomona Simon présence il y a Simon Kimbangu. Il y a plusieurs années passées, je me rappelle plus 5 à 10 ans ou 7 ans ou 8 ans, conférence où même Salamaki, scientifique, qui a 5 continents au monde, scientifique, il y a qui pour le Simon Kimbangu, il y a pour proclamer que Simon Kimbangu, après ma compétition, que Simon Kimbangu, c'est un grand homme. Mais c'est à partir il y a un vrai pour les scientifiques qualifier que c'est un grand homme. Ouais. Donc, à partir il y a Apareko, grandeur, il y a mais son nom grand des hommes. Dès qu'il a raisonné, madame, place, et dire que tant que nous sommes Apareko, mais na lingi, mais son nom c'est mon papa, mais au coquille au Kaboula, texte na contexte, comment séparer texte na contexte? Nous devons séparer, mais son nom na Apareko, sacrifice, il y a vie, nous sommes au Sala. Okoki kokabone na Apareko te cadre ya sala pour la sacrifice ou sala pour la Congo. C'est à travers Apareko que baza ko joindre yena ko se joindre na yena na etumba na ye oyo. Donc les qui moi je pense ezali nango vraiment likanisi ya malamu te sosolo kanisa de place wana tata na yo aza tata na yo ndongo zoloba mutako ko wanga nango azaki mais soko zwi likambo. Par exemple, na organisation de l'homonélie. Là, c'est na média, je pense. Donc, c'est des distractions, tout n'est capable de c'est pas la peine, tout sur la maramouise à plus sérieux. Merci, quand tu as président, na moboko na likambo, pas maté, émission la mission, auto benga porte à porte, mademoiselle Kozina, monsieur Firmo Makeleka, les lois du sous na katinali, banda na mboka, ba congolais yo yebi. Comme vous allez tomber dans l'écolo, syndicat Dokolo, a beti tangwa pe batone ba beti tangwa babi ya ngasi ko la Congo lobby azapre lobby poisi ko la Congo mais bino bongi batote na Apareko bino bato nyoso koti ya libanda Moïse Katumbi Soriano bongi ko yokata kombo na été moto abima bongi ko yoka kombo lelo syndicat Dokolo abimi pe maboko pa bate abimi na misolo azali pe kopesa masangu na nguba na bandeko bauti na Kasayo bazali komona pasi mais bongi ko yoka été mais bino ata masangu ata nguba bopesaki ata na bandeko ya Kasayo te bongi bozana banani bogusiko la komona banani mabomo ka yonde confirme Makeleka. Merci papa Libita mutu neza kitoko na lingi papa Libita na yo na bandeko bolanda biso na yende ko sindika bolanda biso malamu na bayo kozana sima sindika papa Libita eza principe papa Libita omoni sindika azalaki na misala na ye abande kosala ntango aza koteka ba œuvre d'art na ye oyo tobenga na lingala bikeko na makambo etali pétrole na ye yoyoki moto alobelaki oyokaki kombo na ye etombamaki jamais mais po sindika lingi ozwa leader ki leadership epai na biso bacongolais bolandanga na bato boza na nsima ndeko sindika sindika alingi azwaki leadership epai ya biso bacongolais alors lelo wana bacongolais akoti na monde politique alingi asala politique or bapoliticien bazali lokola bawumbu ya peuple bapeuple baza bapropriétaire ya Congo baza lokola bana misala ya peuple congolais ya souverain primaire maintenant na souverain primaire wana peuple wana yo oza na kati nga mpe naza na kati ilopoka sosi aza na kati les éléments même baza na kati songolo papa aza na kati babende aza na kati mama benge aza na kati bamama nyonso oyo batelemi mpo na Congo bamama Sylvie tu baza na kati baza na kati donc baza peuple toza na droit toyeba oyo alingi otambusa biso ye nani mutuna eza principe ndeko sindika na bandeko boza na nsima ya ndeko sindika bokamwa yango te
eza na bafonction mosusu soki kaka ojoue yango to osali yango vie privé mpo na yo eza lisusu te bato balingi bayeba oza nani olingi omema biso wapi eza principe ozomona papa libéria alinganga na biso na libération justement yango tozoya nazoyeba makambo ya libération wana papa libita omoni na politique eza eloko oyo babengaka conflit des intérêts si ndeko sindika azalaki na kati ya misala etali baevre d'art na pétrole na nsima ya mwasi na ye po abala mwana ya Dos Santos okay. Lelo sindika alobi na biso alingi aya kolibere biso abengana Joseph Kabila donc barwande kaname po alibere biso minduki na basoldat o sindika azoya na bango azili bango wapi po ye azalaki soldat te ye azalaki na misala na ye mosusu azalaki kosala alors to comprendre très bien qu'il a utilisé armée congolaise angolaise bandekobona na kamana oh soki tozongi nsima papa libita il y a 20 ans passé na 96 96 poto comme na 97 Angola azali pays parmi ba pays agresseurs ya Congo na makambo ya ba accord ya Lemera Angola aza na kati accord de Lemera Angola aza na kati abundaki contre pour ba agresseurs Angola alors dans 1998 Angola est changé pour amoni Angola na Zimbabwe baye ko changer pour amoni était makambo bayokaki na accord ya Lemera barwande bakomi kopanzana na RDC mobimba bamoni opesa danger mpona bango conflit des intérêts bayokaki ndenge nini ndame basuka kuna mpona bango basuka kuna na est 300 km donc Angola azalaki d'accord 300 km ya mabele yazali ekende nango mais ntango wana abali kopanzana na RDC akomi na Kinshasa Angola moni yango danger badoya mpe mpona ye Angola baluki na Zimbabwe yango mingi bayaki kopesa Laurent Désiré Kabila maboko na 1998 na guerre ya 1998 bandekobona na malamu lero wana sindika dokolo azalaki wapi keso foto mituna sindika dokolo lero wana azalaki wapi tobandi sikoyo kokita sindika dokolo azoya na bahomme militaire po ya kolibere biso baangolais bakongolais pardon po ya kolibere biso intérêt ya sindika dokolo eza na mopanzi nini epai ya baangolais to mpa na biso bakongolais po abala deja kuna obeti lisolo ya makambo ya bafarine na nguba bazopesa biso na barefugie bauti na Kasai papa libita mais zokosamaka lisino nsima ya balota bandeko bozalaka na mémoire mokuse te to tozalaka na mémoire mokuse te bauti kozwa bandeko na biso baza kobengana bango na Angola kotia bango na babene baye basopi bango na baplace impossible bazobengana bango wana bazali bakongole te soki lelo bako bauti na Kasai bakomi bienvenu epai ya sindika dokolo wana baza bakongole différent par rapport ya bakongole oyo baviolete na 2013 oyo bangole babenganaki est-ce que baza différent bango miso bakongole wana bituna foto tuna epai ya sindika dokolo ozo comprendre ça fait 10 ans passé Kayemba territoire na biso ya Kayemba Angola muta kontrolaka yango sindika dokolo azalaki wapi po akotela biso bakongole bandeko na mboka na ye papa libita situation kaka tozaka kodéplore yango elingo yela biso na sindika mwasi na ye ya ndako aza mwana ya Dos Santos donc elingo na soki lobi sindika abali koavize mbende na kati na RDC c'est-à-dire tokomi na première dame na kati ya Congo angolaise makambo tozali kodéplore epai ya mokolo ya Moïse Katumbi Soyano mwasi na ye nani rwandaise oyo aza na kati ya service ya misala nyonso ya Kagame ya Paul Kagame pétrole ya Angola oyo pardon pétrole na biso ya soyo oyo Angola exploitaka bato bazali na tete ya commercialisation nango ezali mwana ya dokolo ya mwasi ya Dos Santos na mobali na ye wana ya Dos Santos oyo mwasi ya sindika ye mutaza na commercialisation ya pétrole oyo ya biso ya soyo
ozomona papa libita sikoyo lobi ntango sindika koya na basoldat na bamilitaire équipement logistique makambo nyonso mpo sindika ya kozwa biso aya kolibere biso mpo ya kolibere biso intérêt ya sindika eza wa ya bangoleza ya bakongoleza wa omona ko congolais to mituna sindika azoya kwa kolibere biso sindika aza na armée te donc akoutiliser armée angolaise sikoyo ntango akolibere biso intérêt ya sindika eza wapi ya Angola eza wapi et puis ya bakongolais eza wapi soki toluki toyeba makambo wana tokomi batumale tokomi baxénophobe voilà sindika aza mwana mboka nakei na po mosusu sindika aza mwana mboka aza na 50% ya makila ya mwana mboka soit disant tata na ye dokolo biso nyonso toyebaki ok mais mama na ye aza danoise ozolanda sindika akokosala misala nyonso akokosala na Congo oyo alingi akokosala mpe politique akokozala gouverneur akokozala directeur akokozala me ministre mais sindika ayeba ete aza na droite ya mwende po akoma président de la république na kati ya RDC constitution ezali kopekisa ye po azali 100% to 100% congolais te soki tobateli kiti wana ya souveraineté ya mwende tobima xénophobe alors que na bamboka mosusu batie mibeko mpona kobatela kiti wana tozopekisa te solelo azalaki gouverneur na Katanga tobakolobela yango mais ntango abali kolinga aleka limite po akende ti akende kokombo akomi na posa azala candidat na magistrature suprême otali biso bakongole tofongoli miso tobi jamais ekoleka ti donc so na biso na bokebi problème ya syndicat dokolo ezali penza devoir ya peuple congolais ayeba nani oyo alotambwisa bango ayeba tata na ye ayeba mama na ye awuti wapi intérêt ya Congo ezali wapi donc xénophobie ezali bana Congo toza toujours na porte à porte ndeko bakeleka azolakisa biso xénophobie ezali te et surtout likambo ya kokamwa lisusu mboka na biso tobelaki banda kala ke mboka ekoti na occupation mais ndeko na biso sindika dokolo ntango aye ake toujours de l'autre côté ya bato oyo toyebi ke baza na mpuka zambi oyo tozobenga rassemblement oyo bamoïse baza na kati oyo bazosalaka epoi politique kananga avanda na ngwende ye alobi nake na mopanzi oyo kuna très important lokona ozoloba papa ndi est-ce que très important si c'est vrai ye aza na souci ndika aza na souci ya bakongolais mais alinga luka saino ya bavrai congolais bazobunda etumba ya solo yaki kosaline na baaccord ya Saint-Sylvestre oyo ememi kanambe na glissement. Peut-être bango bazokende à l'autre côté pour mboka eza na occupation te bango bayebi toza na problème démocratique toza na problème politique peut-être un dictateur aza na kati na mboka yango ye mpe akoki na mboka occupation ye ayebi yango. Est-ce que toasali na vrai diagnostic analyser ma problème à Congo bien? Est-ce que na mutu amongo nde photo c'est la libération oyo azokoka koyeba kosala vrai diagnostic te Congo azosouffrir na maladie le vrai problème voilà proposer vrai problème ya Congo parce que na mutu amengo na photo c'est là. Ok. Sindika lobe azolinga abengana Hippolyte Kanambe. Bato yaki kosaline na sima na bango. Bango yaki baglisse Hippolyte Kanambe. Bango wana. Rassemblement. Bango wana. Baaccord ya Saint-Sylvestre. Bango wana te mutu baglisse Kanambe. Mais ndeko bakeka ndenge yeba yazolinga abengana seulement Hippolyte Kanambe. Mais par contre résistant bazolinga babengana système. Neti eza mpe combat mibale. Mais pour se comprendre te akobengana Kanambe. Soka bengani Kanambe c'est bien. Et bon, les généraux, les officiers, nous sommes 450 qui combien au bazar la armée, bon police, et bon service. À diagnostiquer la bloc on a news. Merci toujours comme c'est que comme tout na bande koyo, tout na fait les produits à côté que la mission syndicat, tout na bande ko na pe tout na yesi. Donc devoir ya peuple congolais nyoso, il faut que tout na mituna yo na ndeko oyo bazo présenter sur la produit to la produit mon lobby azana ngwende ya mboka eza droit ya tout congolais ayeba ye eza principe papa libita soko lingi te kosala politique te vanda na osala misala na mosusu olingi osala politique tokoluka toyeba yo po kongo eza ya biso bapropriétaire ya kongo eza biso peuple congolais alors na kati ya peuple wana nga naza yokoza ilokoka aza odombo aza
Maman Bagera azali ici yebisanga tokotuna te kone Maman Sylvie pe azali yebisanga Maman Mbui na Italie pe azali. Merci bana Congo toujours ko basiko koba ngai natala ko bengonga ngonga ezali be bituni ezali bele likolo ndungu na libanda ya mboka tato toujours benga tambwe mwamba na kisasa mabenga kaiti mbazazu po achaka mwa clinique na libandi na ye azala libanda ya mboka azui mwa poko sona makambo basaka na 98 bakwesaka avion ya Cal à l'époque tango muzaza yaki na mboka yazaki moko ya bato ya RCD oyo bazali longola ba Rwandais mais moto asalaki déclaration wana na BBC ezalaki ye mais problème nanga makasi lelo ezali pamba te afungoli boîte ya Pandore ndenge bango bazoloba Olivier Kabitatu alobi afungoli boîte ya Pandore mpo ya lobi Soriano akoki kozwa mwende ya mboka te mpo azali na banationalité mibale biso toyebaki azali Zambien ya bakisi mosusu abi aza Italien et na ba recherche ya bato balobi aza même na 4 nationalités yoko oloba nini na Tambwe Mwamba neloko auti kobibisa ya solo papa libita mutuna noza malamu tosepeli ya solo siko oyo eza makambo ezotinda biso siko ba resistant totelema mpe discours na biso ezwi esika lobi bakalifiaki misonore nganda na xénophobe bakalifiaki biso ba xénophobe mpona makambo lelo bango bakomi kolobela yango bakalima bakomi koliana mpona likambo etali gato bakalima bakomi koliana omoni ndeko wana Tambwe Mwamba papa libita d'abord makambo oyo bakangeli ye oyo toyokaki awa bainterpele oyo bakwesaki avion ça fait 20 ans passé mais pourquoi elobamaka te banda lero wana po bato babimisi makambo yango eza teke bayebaki te bato oyo wana oyebi bango mpona baintere na bango bakangaki misu multinational bakangaki misu bamonaka bamabe wana nyonso bazali kokangisa yango bazali kobomba me mpona baintere na bango bakangi misu mais plainte wana ezali bandeko ya bato wana bazalaka na kati avion moto baporte plainte wana eye kotombe mpe ete batikali lisusu bato malamu te vis-à-vis ya bato oyo batiaki bango bamemaki bango bato ya baintere wana batikali lisusu bato malamu te alomoni pa bamatisia ozolanda sikoyo biso eloko nini tokoprofite na kati wana très important biso bato ya pareko tozali elema fo to exploite place wana bandeko kolandanga malamu papa libita makambo oyo ça fait 20 ans ou 17 ans ou 18 ans 18 ans depuis 98 ministre mais lelo bainterpele na Bruxelles ozolanda batie lokola tobenga na résidence surveille okokobima te azotambolaka na bape ya Schengen ebongo bacharlatan bato batiaka makelele mpona monsieur Honoré Ngwanda monsieur Honoré Ngwanda azaka na humilité moko te aza libanda ça fait depuis 97 alonga na mboka mpona nini monsieur Honoré Ngwanda plainte bakointerpele mpe ye te plainte eza bafamille ya bato wana moto basali yango na Belgique donc yozo loyeba bafamille ya bato oyo besoin baboma oyo bakongole baloba apesi bango mwa basumu voilà okomi papa libita masakre ya Lubumbashi nyonso bafamille azali mpe na bandeko justement bazali na bandeko mpona nini bakoporte plainte te mpona monsieur Honoré Ngwanda donc eza occasion mpe mpona bafamille wana victime ça est donc ça fait 40e année lelo depuis monsieur Honoré Ngwanda aza libanda omoni ke bakosanga na ba kongole fongola miso bakoso lisusu te na mutu opesa bino botalaka eloko na utoloba na bino Tambwe Mwamba ye wana bainterpele ye malgré bambula ebele mais ndenge toloba boye aza ministre mais bainterpele ye ministre ya justice bainterpele combien de fois monsieur Honoré Ngwanda aza na fonction moko te na mboka aza libre na libanda mpona nini tokomona ata plainte te badepose ke bazobengisa monsieur Honoré Ngwanda mpo akende kose présenter et surtout que monsieur Honoré Ngwanda azotikela baoccidentaux to multinational au quartier libre te na makambo ya Congo nyonso bazosala mabe azodénonce bazoloba ya mabe makambo nyonso bazokanga mabe ya Congo azodénonce voilà donc moto oyo bakoki kosacrifie ye wana moto bakotanga rapide ye wana ke batambwema omoni lelo
lelo balobaka soko kosi sala nini leka soko telemi vérité oya kokango lelo vérité bandi kokanga bino ete makambo nyonso salite nyonso bosoto nyonso kobambaka na likolo ya nzoto ya mesonorengana ezalaka nango lokuta mais preuve yango ebandomona soki tokela makambo ya nationalité pamalibita makambo ya nationalité lelo omoni yango lobi batraitaki biso baxénophobe ntango biso tozoloba ete il faut kokengela kiti ya ngwende crise identitaire lelo bazalaki esika moko makambo oyo balobaki yango te ye ntango mwamba lelo abimisi ete Moïse Katumbi akoki kose présente te mpo aza na nationalité italienne kuna kamitatu mpe pas à répliquer alobi soki boye boîte ya pardon osala nini ekofongama elingi koloba bazala makambo ebele na kati ya bwatu wana bwatu wana eza na makambo ebele makambo oyo makambo nini eza makambo tobana oyo bandenge bayebi basakadeli souveraineté ya Congo ozolanda nateleki likambo juste parenthèse papa libita nateleki likambo ko makambo elekali na San City mwenze Congo ntango aye atelemeli délégation ya RCD ali jamais tokoki kovanda na barwandais ali jamais tokoki kovanda esika moko na barwandais président onosasa conférence oyo ayambaki bango Nigeria alobi makambo nyonso protocole Obasanjo je pense comme nekini protocole déjà si approuvé bato nyonso esengeli bakota mwenze Congo abi jamais tokoki kovanda na barwandais esika moko to négocier makambo ya Congo alors moko azalaki na RCD Goma kuna nendaka Congo nde nakangaki nendaka mosusu nakangi te alors tikanga na répondre mwenze Congo congolais pe nendaka congolais abi tikanga na répondre mwenze Congo yo ozoloba ke okokova na barwandais te est-ce que yo bundaki etumba ya AFDEL ntango tozobunda etumba ya AFDEL yo banda osala sécurité ya baprisonnier na États-Unis azolobela mwenze Congo mais ntango ye mpo bapesa opposition elekaki na formation na Rwanda ya mibale mokontinue oyo ozokumisa nde nyonso rais Hippolyte Kanani yebisa biso atanga eklase wapi mpe nationalité na ye nini mwenze Kongolo kao akosola biso te motuna merci bandeko bana Congo bakongolais soki esika azali kolia gato to kwanga akangi monoko mais soki kwanga to gato esili échappé tala esika azoloba papa makeleka toyoki lisusu kiungo akumwanza ye mpe atomboli mongongo likolo na ntango emamba nini lisusu kasi makambo yango tozoloba yango oyo makambo tozoloba yango oyo ye ntango emwamba azokale Moïse Kasumigani Soriano alinzoka ye mpe ata 25% ya makila ya congolais aza nango te l'infiltration alors omoni papa libisa omoni bandeko bacongolais bolamuka botelema tozwa conscience na makambo oyo kiungo alobi mwenze Kongolo na ntango emwamba kiungo alobi ntango emwamba tata na ye aza tuti Burundi wato yebi bandaka mama na ye mpe aza na ye mpe mupaya alobi aza te na 25% ya makila ya Congo te tata na ye azalaki cuisine pa ya basango mama na ye azalaki soki moto abandaki kotanda bambeto na hotel ménage na hotel donc bango mibale mama na tata baza na bango bétranger porte à porte ezali émission tozotambola tozobonisa otali epai tuuti mosika na etumba na biso lelo makambo babandeki kofingela misonoro nganda oyo bazali kofingela biso lelo moni bango na bango ndenge bakomi kotia na bambeli na mabumbu bakomi kotombola na mabumbu donc bakaima na bakokodi bakomi kolia mama na bana bakomi kolia na papa libita bana Congo totelema mpe tozala vigilant na makambo ya mboka Congo yango tozokamwa moto nyonso tozali komona position na ezali clarté identité na ezali clarté bango nyonso bazowela ngwende mpona nini est-ce que bacongolais à 100% basili to bazali to cité na tata oyo bazali kobenga nde Mwanda Ntsemi bino olingi bato te nde Mwanda Ntsemi après évasion na ye ndenge balobaki akimisaki bato na prison ya Makala babi évasion ezosala banyo na Congo ye asana balong bois mutazo utiliser biloko wana mais alobi mikoleki leader na bino ya résistance ali Mesodoro Mbanda za moko atu ba attaquaki ye
mais misonora zo bunda musika bomba na musika ya zo bunda na kati ya mboka pe azo take ba rwandais na kati ya mboka. Comment misonora il faut démobiliser bato pour la date ya le 7 après cette date sur le 7 août bato so batel pour ba libérer mboka. Pourquoi misonora misonora senga libération? Pourquoi misonora alingi azali ko déstabiliser, ko démobiliser pardon et tout ba oyo ya zo na kati ya mboka mais misonora za na 8000 km pour nani mais ce n'est pas qu'on peut dire que libérer mboka esika moko na ndeko na biso ne mwanda ntse. Papa Libida ne mwanda ze baza congolais c'est vrai tozape na posa na kati ne tumba oyo tata na biso ne mwanda se mi tozape na posa on ne tumba oyo mais tolingo bunde tumba solo. Papa Libida papa ne mutata na bi tata ne mwanda se mi te muto alobaki ete asalaki glissement mais comme le la glisser kanamba glissé yemoko wabi rwande one mwanda se nazo linga benga oya salela ki glissement oya pesa ki 3 ans oya kinai ko sale la propagande na bomba balandi même na mabanga oyedi amote Papa Libita oyedi amote wabi rwande one mwanda se na lingi ko bengana pour biso nyos to landaki ni mwanda se nazali ko revendiquer mongo balaka ki na glissement 13 millions na glissement o il fallait ba glisser ba nyonso mais ba ba glisser ba tikie mopandi ya moya zali ko revendiquer siko wapi rwanda glissement ya mwana ko bunisa rwanda donc cela comprendre malamu papa de mwanda nsemi sur ma PC 13 millions et si le rwanda za mais il y a comme ça qui est mon Congo. Ah bon ah comme ça qui Hippolyte Kanambe mon Congo on t'a déjà la vidéo la vidéo il est capté il est qui ah comme ça qui Hippolyte Kanambe dans 15 millions de zami ah comme ça c'est sur mon Congo ça n'est pas le dit que et le tindi akobenge Hippolyte Kanambe pour respecter makambo ba yo kana kité ba PC mbongo o ba yo kana kité pe ba glisser na yete bango ba glisser bango moko batiki libana on est tumba solo ya mwana o yeso linga benga na barwande o ya favoriser qui glissement. Merci. C'est la parole Papa Libita. Au moins, Papa de Mwanda Seni. En 2010, bande kokola na très bien. Ne Mwanda Seni en 2010 atinda ki mutune pour ya komona mesonore ngwana. Et na to travailler ensemble nazali na bato sur place na terre to travailler ensemble. Ozolana. Mais eloko bango yaki na ngokaka état de besoin na ba. Et pas mesonore ngwana. En 2010 état de besoin et l'autre mot qu'on a dit non état de besoin t'as on a besoin oh yo monta boye boye mbongo boye pona makambo mais son oreille nganda lobina bango alobina muto ya tinda ki na délégué na muto ya tinda ki wa alobina ningi na yeba kende ko yebisa mon continent bino ni Mwanda Seni bato ya za bango na terrain ngape na bato na terrain basa la fusion bakutana bongo état de besoin na koluka tout pesa mongo pour musala tout ça la musala ensemble tant ba yoki bon ba kelibela libela et Mwanda Seni ba kenda libela ba songa souté mais c'est makei kana ngina ba parce qu'il y a le monsieur Norazo bunda na musika bomba na musika mais on est dans le Papa Libita pour zunga na malo vas-y merci Papa Libita na minute de tolo ba bone Mwanda Seni na zesikani ba biasa na Congo na biasa na kata Congo bomba na kata bon il a une bomba na kata Congo na bomba musika différence za wa no ba 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 bomba bomba mika bon il y a mis ça tout mais c'est le Mwanda Seni si c'est vrai ça vraiment politicien a Congo yebisa biso résistant nini to leader nini ya résistance o abunda na kata mboka ba yatola ba Charles de Gaulle ba de Gaulle o msuzuni na police ba yatola nani abunda na kata mboka. Donc la résistance c'est ça. Alors résistance c'est ça na kata mboka la résistance ça na kata mboka zo bunda alors bazo raisonner na kata ata na siècle mobimba na passé bazo raisonner vraiment na passé siècle passé ba yebisa so résistant nini leader nini ya résistance o ya sala résistance na kata mboka pour ça mo facile siko ya bomba mi pona ni libuso za di chaque tongo asali vidéo bimi boni de la ko bomba pour ya bomba pour ça mo problème té mais ali na pour ça amona batika biloko wana papa de Mwanda Seni nous a congolais tous na posa na yo to bunda vrai tumba to longola ba makambo tani to bosa na matériel pour le moment to ça ba flatter devant ba rwandais té
tout le monde a mongo te total mabele na biso Congo ezali na mongo ezali na nkite ebele to libéré yango to sala musala bokozwa mbongo tokozwa mbongo bana ya Congo bakolia bakomela bakozwili bokita ya Congo na kimia nyonso ndenge ezalaka na mibu euti koleka tozala kosa na ye aza congolais mais akomi etumba ya solo eloso bapesi mbongo te mutu oyo akomi malamu balaki yo poste mutu oyo akomi congolais bapesi yo mbo te akomi rwandais etumba solo elona cohérence ezali te kobina lina wana yango ezobenga résistance de Gaulle abundani bongo eyatola abundani ndenge wana. Merci badekondaka balingo namoni vraiment ngonga ya biso ekomi presque na suka na okendanga nuboye te soki natuni yo motuna te nalandaki troubadour moko na baréseaux sociaux un certain Alain Barakuda abimi na réseaux sociaux il y a 6 ans passé ayaka liboso alobi biso tozalaki esika moko na babaramo tokwama barafe tokosala mosala tozala mandoki ti lelo aya lisusu alobi abimi pamba te bameki 2 fois rébellion bakoki te Amérique akambiki bango partout alors soki bozali na base aérienne te na frontière ya Congo bokoka kosala rébellion te mpe lisusu na misala na bango ebele oyo erate ezali moto na bino ya CMA ntango alobi moto ya CMA ezali azosala illusion na misonori ngwanda za moko atumba moto asali ya sorte ke misala oyo bango bakendaki ba rébellion esimba te me alobi rébellion ezali pasi lelo na kati na mboka Congo pamba te Amérique azokengela na basatellite partout moye basala mosala ya te masuki na suka alobi misonori moto asali ya sorte misala na bango esalama te yango lelo atelemi alobi biso baso tokende na nsima ya sindika dokolo pamba te kuna moyen monani kuna tokolibere mboka so okoki korépondre ndeko tozobenga Alain Barakuda okoki koloba nini na misala nyonso to na maloba oyo alobi papa libita bato bazolela biso distraction ya mwana lero tokomi nango bato badistraction bango wana nalandaki ye papa libita nalandaki ye ye moko alobi yoka na maloba ne alobi bien ke Kanambe asomba baservice nyonso ya bapays frontalier wana aloba na ye Kanambe asomba yango nyonso asombeli akoma kodepanse mbongo bata service oyo kosombela bango bandako kopesa bango bambongo alobi bie Kanambe siko na kati wana ya bata baservice wana Kanambe azokengela bokonzi na ye kutu mpo na ye amona baservice oyo mona misonori mbanda lelo ekanga nayoki alobi akotaki boloko amoni mpenaki ye akoti boloko batike na place bakangi so ezali misonori mbanda batike ndenge lelo abimi azotambola biso baosala so baventir distraction papa libita ye akende kosala rébellion na ye misonori mbanda adérange bango alors siko bacomprendre ke misonori mbanda aza un grand politicien aza très fort acomprendre makambo déjà banda kala que toza sous la leri ya barébellion te bacomprendre bango lelo atika baventure boneza baventure epai ye akendeki makambo na ye misonori mbanda odérange bango mais seke yaza makasi te eza wanga ndoki nga ndoki na makasi te seki ndoki na makasi te po fona leo po so na leo te otikala libanga na mokili otikala libela mais eloko biso alobaki ye d'abord se ndeko bakeleka abi ye azalaki esika moko na Kanambe na le défunt Samba Kaputu molimo ye pemba na kimi azalaki na bango na ba Joseph Kabila bayebaki te ke Joseph aza rwanda bayebaki te ke Joseph Kabila mais lelo alobi aye koyeba ke aza Kanambe mais ntango bazalaki basala kosala ebele ya bakasi babomi ebele babomi natalaki ye papa libita atalaki barwandais to bakongo andimi meme ke na boma bakongolais andimi na nsima ya Kanambe ayebi epuis ya papa libita vite fait omoni papa libita soki nzambe apesi biso chance to récupérer Congo apesa biso chance ezali papa libita eloko oyo koleka te tokoyeba nani na nani asalaki nini liwe Aimé Kabila ti lelo oyebi lelo papa libita soki liwe ekomi na ndako na yo pa ata pa mwasi na yo même ozolela mais premier suspect pa ya la police eza yo oyebi yango papa libita bale Barakuda liwa ya Aimé nani eleka te ya Aimé Kabila mwana mwasi wana o babomba na bafaire tout justice na solo ekosalama oyo bango balatelaka misonori ngwada ya lukuta mais biso tokosalama ya solo nango ekosalama kobana 1960 de toutes les façons base ezali déjà
ya CNS ezali tokoyeba nani na nani azali nani pe asalaki nini na mboka wana ekosala mapapa donc liwaya makambo bango papa libita makambo oyo mbulu nyonso tobandi koloba likambo ya kanambe aza étranger ondakila ye te ayeli te te mwana wana aza mwana mopaya ayeli oka mikolo aloratina odistra biso distraction papa libita. Merci bana Congo bonjour na biso na émission tolekaka porte à porte comme vraiment presque na suka ya émission na biso na bazi ba deko mikolo ya to komeka suku luka ba deko basusu basengeli bapesa ba commentaire pe ba lobela surtout makambo ya ale barakuda to komeka bino liwaya ene Kabila bana bazana kati ndenge ni basalaki complicité ni basalaki et ba dossier ni ene Kabila azalaki nango oyo ale barakuda azali kosala nyonso ayiba pa ko dapesa la famille ya mama Sifa et ndenge ni tango mama na biso ene la défunte mama ene Kabila tango ayibisi makambo na défunte Chebea loni mama eloko na oseka na yo il faut bimba Congo parce que vie na yo comme en danger alors barakuda kina mbangu pe mama Sifa ko salamo soki bosali attention te eme Kabila azali kobima azolinga bima e badosie wana nyonso azolisika bima yango tala esika wana ezalaki bandiko tofungoli bwata Pandore mikolo koya tokobeta moto wana tokozwaya moto azambi ibita boya na porte à porte ndenge azala makambo ya koloba ndenge papa afungoli bakeyeka lobi ntango tokozwa kongolobi justice asoni kosalama bokanisa te famille ya mozelo wana Désiré Kabila liwana bango nyonso kokende obeboye lobi justice ya solo ekosalama papa femo bakeyeka tomani foma kokoya na suka lobani ya suka yo ozali na yango otala kamera opesa pepe na biso oyo bela bandeko na biso soki nasalisaki motuna to eloko moko oyo barataki alors kamera yango wana malongo omboka yo. Merci papa libitana bandeko balandi oyolanda biso na puku ya lelo vraiment loyola esengo ya koyaka ntango nyonso kokutana bino mpona makambo etali Congo ndenge tozoloba ntango nyonso tozali na langage moko tozali koloba Congo elingi okende Congo elingi okende mais depuis le 10 juin moto ya yambo ya pareko président Laurent Nganda atalisi biso ete nazoyoka bino bozoloba Congo elingi kokende Congo elingi kokende te Congo esi ekei ntango nazalaki koloba na bino boyokaki nga te ndenge wana Congo elingaki kokende mpe apesaki biso ndakisa alobi botanga makambo euti kosala awa Angola ndenge na basoda na ye na frontière banani baye bomoni armée congolaise eyebwe kosenefana basoda ya Rwanda mpo bayebi ete mboka na bango baye koprotege mboka na bango batata mpe bamama tolamuka tozwa conscience yo résistant surtout résistant lere ekoki difur na yo lelo mongongo na yo eyokani produit na yo lelo ekomi kotekama na marché bato batekaki produit ya lokuta bato nyonso baliaki yango makungu esali bango mpasi basi bazongi na zando bazongeli bato batekaki produit ya lokuta papa libita dialogue concertation temoyateka moso eza te bakomi kolinga babebisa produit na biso nakopesa ndakisa kaka ndeko boolanda papa libita na 2011 Monsieur Rwanda azalaki d'accord te na makambo ya élection azoteya alobi ete botala na 2006 makambo elekaki bazoba bino lisusu te bazoba biso lisusu te tokende na élection te mais lokola pression peuple eleka eyaki makasi Monsieur Rwanda elolawasile likambo te biso nyonso totya mpepa ya mwana ngolo omonekaki na opose candidature aloba te lokola etondi boye bonga mpe kasi na opose kaka candidature asalaki boko abibo biso nyonso sikoyo totya kwa epa ya nani ya mwana mboka omoni bo bango ntango bakei bango nyonso mpo bakende na élection na concertation badialogue ebeti poto mpona nini bazosoba to baba te tomoni ete tobeti poto makambo nyonso tosali esimbi te tomemi pepe na libunga na kufa na makambo ndenge na ndenge makambo biso nyonso sikoyo toya vers discours ya nani ya Monsieur Rwanda totya sikoyo kuwa na makambo oyo ya yebisaki biso po tolibere mboka so bakomi kolinga basalir discours na biso basongi oleba bitya na molongo na nsima ya motolo abande kobelela makambo banda kala docteur asalaki diagnostic oyo ya maladi oyo fe maladi oyo mama azobela totomolongo mpo bandeko bayokanasoba bandeko oyo basongi eloko yo docteur papa ilo docteur nga docteur les erreurs de badocteur mama ikoki docteur badocteur tosali diagnostic mpona mama papa ilo abimisi maladi oyo
yo bimisi malade ngai bimisi ngai mais oyo anga siko eza bien tomeki traitement na yo esimi te tomeki traitement papa yo esimi te bino nyonso sikoyo bokomi sikoyo bondimi keno siko nga nasalaki yango wana pene yango wana ya malade ya mama oyo soko opesanga chance po bongo na nsima nanga tosala peut-être travail asable po toluka vrai traitement ya mama ebino bolinga boyaka na bakalma bokomi bozolima ke wi ya solo eza bongo maladi odene eza bongo mete bapesa bino kaka mpe bokia traitement bofelaka bakalma merci babebisa sikoyo diagnostic oyo nga nasalaki oyo pesolo oyo nga nasalaki babebisa bango mpe bakomi ate fo soulèvement populaire ete fo boye article 64 tokoyebisa peple boye bakozeliteloni bakomisaki pepla mais bazolo bango kaka soki epomi ta respecte makambo oyo bango ndenge bango balingi te nete makambo na bango ya akona bango ya sylvestre tokoyebisa peple tokosala boye tolingi tozomepa peple bazwi bameba eske ekoaboutir na résultat nini parce que ozopesa même traitement même résultat voilà mais nayokaki ndeko eleki ndeko na biso félix chilongo antoine na nzela ya télévision ya mindele alobi année oyo décembre bakopesa grille kanambe lisusu ata un jour te po akota 2018 même pas jour moko bapesa ete cette fois-ci bakobengana ye distraction babalibi le 19 décembre nazolobaka bino bandeko na ngai soki hippolyte kanambe akei te baomalinga joseph kabila soki joseph kabila akei te akomatela biso le 19 décembre 2016 lelo toza 2017 même discours distraction même traitement distraction po bavrai bato oyo bazobunda vrai combat ya so babalidiasi se parenthèse na bandeko baladi oyebende komoko alobaki professeur na bango na université na ineki nalobi na bango la force de missionnaire rwanda réside dans son intelligence ndeko nafani na kati otina liwi même la force de la pareko réside dans la vérité la cohérence la constance mais maintenant faiblesse ya balesotre eza na wapi ezoréside wapi bon force na bango ezoréside wapi justement mais baza na force te po omoni lelo faiblesse na bango eza ni mensonge constance eza te vérité eza te merci bandeko tokomi na suka ya émission na biso tobengaka porte à porte nde tokutela bani mikoloko ya moni lelo na lambelaki bino ndeko filolo makeleka po aéclaire biso na situation oyo ezali kolekana libanda mpe na kati na mboka na makambo tali ntango mwamba mpe sindika dokolo mpe makambo bongo na mbongo mpe alobelaki lisusu journée ya barésistant oyo biso baso tozalaki le 10 juin nde tokuteli lisusu mikoloko ya na émission tobengaka porte à porte na nsima ya masini ezalaki yeme le magicien ilopoka sosi na réalisation ezalaki bongo yeme abedemo deserwa mbemba mpe lisusu tozalaki bongo na mama na biso mama gisela basoba ya biso botikala malamu leki nakoke napesi conseil leki na nga ernest so otala nga ernest likio nalandaki interview na yo na ndeko kongwa ninga nalandaki yango très peu papadi omoni na bakongo biso bazalaka proverbe moko boye balobaka mwana leke tungili nzoki akileke kakikondwa ndako mwana moke soki atongi ndako bamikolo ntango bakoya ntango bakotala yango il faut batrouve kaka mwa quelque chose ya bomwana na nsindi intere ya sindika lokolo eza na mopanzi nini epai ya angole to mpa na biso bakongole po abala deja sindika aza na kwa kolibere biso sindika aza na armé te donc akoutilize armé angolaise sikoyo ntango akolibere biso intere ya sindika eza wapi ya angola eza wapi epuis ya bakongolais eza wapi soki toluki toyeba makambo wana tokomi mwamba azokale moïse kasoriano soriano alinzoka ye mpe ata 25% ya makila ya congolais aza professeur na bango na université na ineki nalobi na bango la force de missionnaire rwanda réside dans son intelligence
na profiter na pese conseil leki na nga Ernest so otala nga Ernest Likio nalandaki interview na yo na ndeko Kongo Nenga nalandaki yango très peu papa omoni na bakongo biso bazalaka proverbe moko boye balobaka mwana leke tungili nzoki akileke kakikondwa ngako mwana moke soki atongi ndako bamikolo ntango bakoya ntango bakotala yango il faut batrouve kaka mwa quelque chose ya bomwana na bisandi intere ya sindika lokolo eza na mopanzi nini epai ya bangole to mpa na biso bakongole po abala deja sindika aza na kolibere biso sindika aza na armée te donc bakoutilize armée angolaise sikoyo ntango bakolibere biso intere ya sindika eza wapi ya angola eza wapi epuis ya bakongole eza wapi soki toluki toyeba makambo wana tokomi mwamba azokale Moïse Kasuriano Soriano alinzoka ye mpe ata 25% ya makila ya congolais aza professeur mabango na université na ineki na lobi na bango la force de missionnaire banda réside dans son intelligence. Merci mingi bandeko toye lisusu na kati d'émission na bino oyo nalelaka bino ntango nyonso porte à porte. Porte à porte ezali émission ya ndeko na bino libita libongo eboka tu mainda tu oyo totambolaka lokola batémoin de Jéhovah mpona kozwa sango ya mboka Congo pe na libanda ya mboka Congo bandeko bomo meseni mikolo oyo nazwi liboma to na koti liboma na kati na moto na nga mpo ntango nyonso kozonga epai ya tata oyo bino moko boyebi tata nini nazongeli lisusu lelo nazongeli lisusu tata oyo tobengaka Filemon Makeleka pamba te ye azali lokola moto oyo atondami na bwanya ebele kati na ye mpe tozali kosala sorte koningisa sopo na ye mpo ameka kosalela biso baanalyse na makambo ezali koleka lelo na mboka na biso et surtout élite congolaise lelo ndenge azali kobinabina mpo na makambo ya mboka Congo babosani ke mboka na biso ezwami na maboko ya bapaya tokolobela lelo makambo ebele tokolobela 12e anniversaire ya pareko oyo babengaki journée monene ya résistance ba feedback ezali nini tokolobela makambo ebele tokolobela sindiki dokolo oyo peza lelo bato mingi bazali kotia mayele likolo na bango ye nani abuti wapi azali kosala mosala ya nani eske azali pene peza mpo abunda etumba ya solo ya bakongole tokoloba lisusu makambo tali nationalité oyo ndungu ekoti mpenza bomoni bakayima mpe bakokodile babandi kolia na mikila ndenge mesonori mbandaza moko atumba alobaki na biso ntango emwamba alobi moto oyo bazali kobenga Soriano c'est-à-dire Katumbi akoki te mpe akoki kozwa ata une minute te mpo asenga to azwa ngwende ya mboka Congo pamba te ye azali mopaya zokandi lisusu tokolobela makambo ebele oyo ezali koningisa lelo diaspora mpe kati na mboka et surtout makambo tali l'occupation yango na kobenga tata na biso ndeko na biso Filemon Makeleka oyo na ye lisusu lelo kozwa ye mpona tuna ye mituna akoto mpo na pesa ye mbote mpe tovanda na ye mpo tobanda mpenza kosolola masolo na biso ndeko Filemon Makeleka oyo ya bandeko banso bazali kozela yo lelo na kati na émission tobengaka porte à porte mbote papa Filemon Makeleka mbote papa libita na ye lisusu epai na yo lelo pamba te bosenga esengi te nazwa yo mpo meka koéclairer bandeko na situation ya mboka Congo na tikili malumu pesa bandeko mbote bongo tuluka esika kovanda. Merci papa libita ndenge na yebisaka yo l'air nyonso mpona makambo etali Congo l'air nyonso oyo kobeta porte ozala toujours akofungama mbote na bandeko nyonso bozolanda biso ndenge boyoki papa libita uti koloba naza na disposition na ye mpo toyoka nini oyo ya kotuna epe ngana pesa yebi yano. Merci mbote pa. Merci bandeko bozala vraiment attentif kolanda biso na émission tobengaka porte à porte oyo na koma moumbu na bino nazali lokola témoin de Jéhovah na tambolaka de porte à porte alors toluka esika tovanda ndeko Filemon. Merci papa libita. Merci bandeko ndenge na yebisi bino nazwi bino lisusu lelo papa Filemon Makeleka oyo nakoka vraiment représenter te mais soki bosenga présentation ye moko akomiyambola papa Makeleka ndenge nabengi yo lelo kobenga nga nabengi yo lelo pamba te mikolo mileki ezalaki molulu monene na mboka Belgique précisément na Bruxelles ezalaki 12e anniversaire mais balobi kuna ezalaki des journées ya barésistant bato bayaki de partout bagroupe de pression ezalaki bandeko baso batelemi mpo likolo ya mboka bazalaki bino nyonso esika moko bovandaki tolingi toyeba nini elekaki mpe meka kotalisa biso nini bolengeli mpe nini bobongisi na date ya oyo te koleka ya le 10 juin
makamuni ya solo peuple congolais akoki kozela lobby mpona mosala oyo bosalaki mokolo wana oyo bozali kobenga journée ya résistance malomboka yo papa Makeleka. Merci papa Libita na bandeko balandi nyonso bozolanda. C'est vrai likambo monene esalamaki jour wana papa Libita, mais peut-être bato ebele bayebi te. Papa Libita omoni bana ya mama moko tata moko oyo bazobunda vrai etumba, oyo bazobunda etumba ya solo mpona Congo, oyo bazoloba discours ya solo mpona Congo, oyo basali diagnostic ya solo mpona Congo, oyo bazoluka vrai traitement ya traitement oyo esengeli mpona mama Congo, bazali kokoka komitia esika moko te. Monguna azalaki ntango nyonso kobwaka loso esika bango bazali kolia. E moto apesa biso Congo ntango nyonso azali koyoka mawa. Kobwaka zelo na loso. Kobwaka zelo na loso oyo bana wana esengeli balia bango nyonso na kimia. Monguna abwaka loso ale bango bakomi kobwaka zelo na loso ale bango bakomi kobundaka bango na bango. Bana oyo eza lokola tata aza na bana na ye papa Libita aza na bomengo ebele mazokama wa bana boyokani ezali te. Akomi kopituna ntango bana kozala te bano bakozala ndenge nini. Donc monguna tazotia bango basongi mpo baswanaka bapanzanaka. Makambo esalamaki mokolo wana ya le 10 papa Libita bato mosusu bazotala kaka na en l'air. Mais likambo monene esalamaki mokolo wana tozozonga même na kati ya discours ya Simon Kimbangu azoloba ntango bana ya Congo bakobanda kosorganize. Donc ezali déjà départ ya organisation ya bana ya Congo. Bana ya tata oyo aza na bomengo ebele bakomi kozwa concert ete il faut tobatela nkita na biso, faut tobatela bomengo ya tata na biso, faut tobatela mboka na biso, il faut tolingana tozala esika moko toloba liloba moko po tosepelisa tata na biso. Tala makambo minene esalamaki wana tokutani tovandi ezalaki esengo ya kosakana te papa Libita tika na ebiso eloko moko soki nazotala ntango nyonso nazokamawa ata mosu ma ya miso ezotanganga na opesa mwa ndakisa moke rapide tala ndakisa lokola ndeko na biso ya mwasi o mama yuyu mutu mosi nanu namona ye na esengo te papa Libita alelaka kaka azalaka na mawa na pasi message ya double ntango nyonso memi mokolo wana moli atomboli omwe maboko c'est-à-dire nanu esengo esali ye amoni lokwa libération si esalami mpona komona bana ya Congo basangani esika moko oyo toli kobenga barésistant oyo bazali koloba liloba ya bosembo oyo bazali na solo oyo bazali kobunda etumba ya solo mpona Congo bamimoni ete te kokabone komema biso nil part malamu tomitie esika moko tozala esika moko tosangisa makanisi esika moko po ete banguna oyo tobengana bango mpo bato bazali koprofite na division oyo eza banguna bazosepela bana ya mama Congo bazala éparpillé bazalaka ya koswana bazalaka ya kobunda na loke tozoloba liloba moko tozoloba tala banguna me biso na biso na kati lisusu tobandi koswana lokola bampuku na kati ya libulu omona nyoka aza na chasse na bango me bango mosu na kati ya libulu omona bakoswanaka bamino bango na bango sama yebake tozola monguna moko achasaka biso lere nyonso serpent. Merci papa Makeleka vraiment te oyo émission oyo esalaka 45 minutes soki todéconne to exagéré nakokozwa 55 wana osenga magicien apusa ata 55 minutes mais ngonga ezali mpenza moke mpo naza na mituna ebele lelo 10 juin mokolo monene journée ya barésistant bareprésente ya bandenge na ndenge baye représente ya mama Justine Kasavubu azalaki bandeko ya IDPS tozobenga bafondamentaux bango moko bazalaki papa na biso Léon Mututu azalaki papa Kabamba azalaki bandeko ebele bazalaki Front Populaire bazalaki bakaumba bazalaki bandeko ebele bazalaki esika moko bosangani bosololi kobanda 9h 21h donc basolo ezalaki ebele mais papa Makeleka nakoyoka bandeko mosusu bana ya Congo bana européen bandimaka discours ya mokonzi oyo bazali mpe kondima discours na baoyo baboyaka discours babi eloko nini ezosalaki ya pariko mouvement ya résistance ebali kosala baanniversaire est ce que de Gaulle asalaka baanniversaire balobi basusu balobi tozali d'accord na mesonore mbanda na discours na ye mais tozali d'accord te na pariko osalelaka biso baanniversaire mpona yo oza cadre ya pariko okoki koloba nini na bato bazolobaki bokende kosala anniversaire mpe botie nzembo
nzembo ezali kobeta botongi na esengo nzembo ya nye Congo maréchal Congo leki dange epai ozali ozwa mbote na mosala monene ozali kosala mpo ya kotelemisa bacongolais mpana kende kokolo bani dans tout ça. Papa Ibita, vraiment mon tour nous a bien. Tout ça m'a importé à miner tout cela. Na signe à politesse. Par politesse na répondre na mon tour na sauté ezaki na moins importante. Papa Ibita. Au moins même mon doit koufeli et bembeza sur place. Mais ça là que fort tant nous sous bas qui ça pour ça na besoin il faut en vie à continuer à vivre. Ça là que fort tant nous pas déplacer pour pas que nous passer du loco à lire. Mais tant nous là être cher là. Mais il faut pas réconforter ça là effort hier à comprendre que mayo masalami masima salami pour pas déplacer tant nous soit que nous lire. Ozoma papa Libita pesa ta mai ba pesa ta mai à komela papa Libita peuple congolais peuple nous sommes comme on le dit. Tout ça a besoin d'énergie, tout ça a besoin de morale. Pour tout le monde habitumbo, pour tout comme à lobby. Tout ça est là, tout ça est là, mais il faut tout tambour, tout ça l'énergie, tout l'oba, pour tout comme à lobby. Bande quoi on va lui m'envoyer là papa de vite. Comment on a 10 heures, 10 20 heures, sur 21 heures, tout dépasse même 20 heures. Madame minene le bani kuna, likambo ba ba monika yangwana. Et bon on va discours minene et pesa mikuna. Moni vraiment que Congolais comme les niveau tout tchaka nous partenance na biso pembeni cette fois-ci tout talent nos maman le Congo d'abord makambo na minene wana balobi yote quand on veut plus de son chien on va crise de rage. Voilà la réponse. On se mingi mtsungwa na yote obenga mbwa liboma na makambo minene le kai kuna likambo mamonika ya mwana papa libita ba distraction. Mais on va voir tout na tina totanga bango ba kombote. Mais na kati ya makambo mutu otuna mutuna wana ne lo tso biso ke par politesse vraiment na répondre na mutuna oyo na ko profiter na tanga kombo. Pour wana ça vraiment leki nanga amna leki na biso leki nanga na botanga yi leki na profiter na PC conseil leki nanga Ernest so otanga Ernest Likio na landa ki interview na yo na ndeko Kongwalenga na landa ki on très bien papa Bita. Omoni na bakongo biso bazaba proverbe moko boye balobaka mwana leke tungi dinzoki akileke kakikondwa ngako mwana moke soka tongi ndako banikolo to baboya to bakotala ngo il faut ba trouver kaka moi quelque chose ya bomwana na kakanda kuna nazo bango te ponga na mikolo ya bato nyonso pona za mokolo ya Ernest donc ngai pe mikolo na nga bakoki pe kolobela nga pe proverbe mwana la proverbe wasu bande bayoka bazolo baboy mwana leke tungi dinzo kiakileke kakikondwa ngako soki mwana moke atongi ndako bamikolo so bayeba tali yango malamu bakotrouve kaka quelque chose ya bomwana na kati na construction na ye eloko nini naloba leki na nga RSE ezali mena place nga yo tokosola makambo te mais poso oleki na media oyo oleki na ngai o arme bato mosusu oyo babundisaka lere nyonso tata na yo pour yo mutatio maloba na monoko aza te eza conviction na yo lere nyonso na monoko na yo na badiscours noke okoma meme na niveau loba yo oza ngwandiste c'est-à-dire yo oza mwana ya papa honore ngwanda mais leki tala likambo na ye naloba na yo est-ce que yo poza na ndeko Ernest naoloba na ndeko Ernest naopesa toli leki na nga nayebi te so naza mie place mpona te so toli c'est apprendre ou à laisser mais naza obligé naloba omoni ke basusu na otanga bango kombo te mais yo natangi yo kombo mpona yebi oza vraiment leki na nga mpenza leki yo poza na bato babengaka papa to tata oza mpe na motu obengaka papa biologique oyo abota yo ndenge ozolobake yo oza mwana papa honore ngwanda aza papa na yo Ernest soki papa na yo biologique asubi na ndako to asubi na ndako na kati ya ndako to ntango balobaka elamba ya salite soki ezali na kati ya ndako mpona yo tata na yo il faut ya na ye na media to na zando mpo ya koloba makambo ya tata na yo si c'est vrai yo monaki likambo ndenge yo moneli soki c'est vrai yo mona obete po eze moneli na yo c'est pas que moneli na yo yango pe kaka eza ya malamu mais est-ce que faut ya na mona media
wana première question na otuna oleki nanga ya mibale ba ya bangolais to pa na biso ba congolais pour abala déjà kuna obeti lisolo ya makambo ya farine na nguba bazopesa biso na ba réfugié bauti na Kasai papa Libita mais tout ça makanisi no sima ya ba lota bandeko bozalaka na mémoire mokuse te to tozalaka na mémoire mokuse te bauti kozwa bandeko na biso baza kobengana bango na ngola kotia bango na babende bayeba sopi bango na baplace 2013 impossible bazobengana bango wana bazali bakongole te soki lelo bako bauti na Kasai bakomi bienvenu pa ya sindika dokolo wana baza bakongole différent par rapport ya bakongole oya baviolete na 2013 bangole babenganaki est-ce que baza différent bango miso bakongole wana bituna foto tuna epai ya sindika dokolo ozo comprendre ça fait 10 ans passé Kayemba territoire na biso ya Kayemba Angola mta kontrolaka yango sindika dokolo azalaki wapi po akotela biso bakongole bandeko na mboka na ye papa Libita situation kaka tozaka ko déplorer yango lingoye na biso na sindika mwasi na ye ya ndako aza mwana ya Dos Santos donc liko na soki lobi sindika abali ko aviser mbende na kati na RDC c'est-à-dire tokomi na première dame na kati ya Congo angolaise makambo tozali ko déplorer pa ya mukolo ya Moïse Katumbi Soyano mwasi na ye nani rwandaise onaza na kati ya service ya misala nyonso ya Kagame ya Paul Kagame pétrole ya Angola oyo pardon pétrole na biso ya soyo oyo Angola exploitaka bato bazali na tete ya commercialisation nango ezali mwana ya dokolo ya mwasi ya Dos Santos na mobali na ye wana ya Dos Santos mwasi ya sindika ye mutaza na commercialisation ya pétrole ya biso ya soyo ozomona papa Libita siko lobby ntango sindika koya na basoldat na bamilitaire équipement logistique makambo nyonso po sindika ya kozwa biso aya kolibere biso intérêt ya sindika eza wa ya bangolais ya bakongolais awa omoni mituna fo congolais to mituna sindika aza kwa kolibere biso sindika aza na armée te donc bakoutiliser armée angolaise sikoyo ntango kolibere biso intérêt ya sindika eza wapi ya Angola eza wapi et puis ya bakongolais eza wapi soki toluki toyeba makambo wana tokomi batumale tokomi baxénophobe voilà sindika aza mwana mboka nakei na po mosusu sindika aza mwana mboka aza na 50% ya makile ya mwana mboka soit disant tata na ye dokolo biso nyonso toyebaki ok mais mama na ye aza danoise ozolanda na sindika akokosala misala nyonso akokosala na Congo oyo alingi akokosala mpe politique akokozala gouverneur akokozala directeur akokozala me ministre mais sindika ayeba ete aza na droite ya mwende po akoma président de la république na kati ya RDC constitution ezali kopekisa ye po azali 100% to 100% congolais te soki tobateli kiti wana ya souveraineté ya mwende tobima xénophobe alors que na bamboka mosusu batie mibeko mpona kobatela kiti wana tozopekisa te solelo azalaki gouverneur na Katanga tobakolobela yango mais ntango abali kolinga aleka limite po akende ti akende kokoma oyo akomi na posa azala candidat na magistrature suprême otali biso bakongole tofongoli miso tobi jamais ekoleka ti donc so na biso na bokebi problème ya sindika dokolo ezali penza devoir ya peuple congolais ayeba nani ya lotambusa bango ayeba tata na ye ayeba mama na ye awuti wapi intérêt ya Congo ezali wapi donc xénophobie ezali bana Congo toza toujours na porte à porte ndeko bakeleka azolakisa biso xénophobie ezali te et surtout likambo ya kokamwa lisusu mboka na biso tobelaki banda kala ke mboka koti na occupation mais ndeko na biso sindika dokolo ntango aye ake toujours de l'autre côté ya bato toyebi ke baza na mpuka zambi oyo tozobenga rassemblement oyo bamoïse baza na kati oyo bazosala ke poli politique kananga avanda na ngwende ye alobi nake na mopanzi oyo kuna très important lokola ozoloba papa ndi est-ce que très important si c'est vrai aza na souci ndika aza na souci
ya bakongolais mais alinga luka saino ya bavrai congolais bazokunda etumba ya solo yaki kosaligné na baaccord ya Saint-Sylvestre oyo ememi Kanambe na glissement. Peut-être bango bazokende à l'autre côté pour mboka eza na occupation te bango bayebi toza na problème démocratique toza na problème politique peut-être un dictateur aza na kati na mboka yango ye mpe akokuna mboka occupation ya yebi yango. Est-ce que c'est ça une vrai diagnostic à analyser ma problème à Congo bien? Est-ce que nous avons des photos c'est la libération ou est-ce qu'on peut avoir ça la vrai diagnostic du Congo a souffrir dans maladie c'est le vrai problème voilà proposer vrai problème à Congo ce qu'on a nous avons la photo c'est là ok si nous dans le besoin d'inga bengana azolinga abengana Hippolyte Kanambe bato yaki ko saligner na sima na bango bango yaki ba glisser Hippolyte Kanambe bango rassemblement bango baaccord ya Saint-Sylvestre bango yaki mutu ba glisser Kanambe mais de comment quelqu'un ina yeba yazolinga bengana seulement Hippolyte Kanambe mais par contre ba résister bazolinga ba bengana système neti za pe combat mibale mais pour se comprendre que abo bengana Kanambe so ba bengani Kanambe c'est bien. Et donc, les généraux, les officiers, ils sont 450 qui combien au bazar la armée, bon police, et bon service. À diagnostiquer la bloc, on a news. Merci, toujours combat, c'est que combat. Tout le monde, tout l'élection produit à côté de la mission, syndicat, tout le monde, on a fait tout le monde. Donc, devoir y a peuple congolais, il faut que tout le monde, Nandeko, Oyo, Bazo présenter sur la produit, la produit, Azana Mbende ya Moka, eza droit ya tout Congolais. Aïe, eza principe, papa Libita. Somo lingi te kosa la politique, te vanga na osala misala na mususu. Olingo la politique, to koluka to yeba yo. Pour Congolais, ya biso, ba propriétaire ya Congolais, ya biso peuple Congolais. Alors, na kati ya peuple wana, ngana za. Iyo kosa. Iyo kokaza. Odombo aza. Maman Bagera, ici ça va. Tout le monde Maman Sylvie Pazali. Maman Mbouina Italie Pazali. Merci bana Congo toujours ko baseko koba ngai natala ko bengonga ngonga ezali be bituni ezali belé likolo ndungu na libanda ya mboka tato toujours benga tambwe mwamba na kisasa mabenga kaiti mbazazu po achaka mwa penique na libandi na ye azala libanda ya mboka azui mwa poko sona makambo basaka na 98 bakwesaka avion ya Cal à l'époque tango muzaza yaki na mboka yazaki moko ya bato ya RCD oyo bazaki ngona ba Rwandais mais moto asalaki déclaration wana na BBC ezalaki ye mais problème nanga makasi lelo ezali pamba te afungoli boîte ya Pandore ndenge bango bazoloba Olivier Kabitatu alobi afungoli boîte ya Pandore mpo ya lobi Soriano akoki kozwa mwende ya mboka te mpo azali na banationalité mibale biso toyebaki azali Zambien ya bakisi mosusu abi aza Italien et na ba recherche ya bato balobi aza même na 4 nationalités yoko oloba nini na Tambwe Mwamba neloko auti kobibisa ya solo papa Libita mutuna noza malamu to sepeli ya solo siko ko eza makambo ezotinda biso siko ba resistant to telema mbu discours na biso esu esika lobi ba qualifier ki misonore nganda na xénophobe ba qualifier ki biso ba xénophobe pona makambo lelo bango bakomi kolobela yango bakalima bakomi koliana pona likambo etali gato bakalima bakomi koliana omoni ndeko wana Tambwe Mwamba papa Libita d'abord makambo oyo bakangeli ye oyo toyokaki awa bainterpellé oyo bakwesaki avion ça fait 20 ans passé mais pourquoi le bamaka te banda lerwa po bato babimisi makambo ngo eza teke bayebaki te bato oyo wana oyebi bango mpona baintere na bango bakangaki misu multinational bakangaki misu bamonaka bamabe wana nyonso bazali kokangisa yango bazali kobomba me mpona baintere na bango bakangi misu mais plainte wana ezali bandeko ya bato wana bazalaka na kati avion mutu baporte plainte wana eye kotombe mpe ete batikali lisusu bato malamu te vis-à-vis ya bato oyo batiaki bango bamemaki bango bato ya baintere wana batikali lisusu bato malamu te alomoni pa bamatisia ozolanda sikoyo biso eloko nini tokoprofite na kati wana très important
biso bato ya pareko tozali elema fo to exploiter place wana bandeko kolandanga malamu papa libita makambo oyo ça fait 20 ans ou 17 ans ou 18 ans 18 ans depuis 98 ministre mais lelo bainterpellé na Bruxelles ozolanda batie lokola tobenga na résidence surveille okokima te azotambolaka na bapeya Schengen ebongo bacharlatan bato batiaka makelele mpona monsieur Honoré Nganda. Monsieur Honoré Nganda azaka na humilité moko te aza libanda ça fait depuis 97 alonga na mboka mpona nini monsieur Honoré Nganda plainte bakointerpele mpe ye te plainte eza bafamille ya bato wana moto basali yango na Belgique. Donc yo ozoli oyeba bafamille ya bato oyo monsieur Honoré Nganda baboma oyo bakongole bapesi bango mwa voilà okomi papa libita masakre ya Lubumbashi nyonso bafamille azali mpe na bandeko justement bazali na bandeko mpona nini bakoporte plainte te mpona monsieur Honoré Nganda. donc eza occasion mpe mpona bafamille wana victime porte plainte. Ça est donc ça fait 40e année lelo depuis monsieur Honoré Nganda azali banda omoni ke bakosanga na ba kongole fongola miso bakoso lisusu te na mutu opesa bino botalaka eloko na otoloba na bino ntango emwamba ye wana bainterpele ye malgré bambula ebele mais ndenge toloba boye aza ministre mais bainterpele ye ministre ya justice bainterpele combien de fois monsieur Honoré Nganda aza na fonction moko te na mboka aza libre na libanda mpona nini tokomona ata plainte te badepose ke bazobengisa monsieur Honoré Nganda mpo akende kose présenter. Et surtout que monsieur Honoré Nganda azotikela baoccidentaux to multinationale au quartier libre te na makambo ya Congo nyonso bazosala mabe azodénonce bazoloba ya mabe makambo nyonso bazokanga mabe ya Congo azodénonce. Voilà donc moto oyo bakoki kosacrifie ye wana moto bakotanga rapide ye wana ke batambwema omoni lelo balobaka soko okosisala nini leka soko otelemi vérité oya kokango lelo vérité bandi kokanga bino ete makambo nyonso salite nyonso bosoto nyonso kobambaka na likolo ya nzoto ya monsieur Honoré Nganda ezalaka nango lokuta mais preuve yango ebandomona soki tokela makambo ya nationalité pamba libita makambo ya nationalité lelo omoni yango lobi batraitaki biso baxénophobe ntango biso tozoloba ete il faut kokengela kiti ya ngwende crise identitaire lelo bazalaki esika moko makambo oyo balobaki yango te ye ntango mwamba lelo abimisi ete Moïse Katumbi akoki kose présente te mpo aza na nationalité italienne kuna Kamitatu mpe pas à répliquer alobi soki boye boîte ya pandore osala nini ekofongama elingi koloba bazala makambo ebele na kati ya bwatu wana bwatu wana eza na makambo ebele makambo nini eza makambo tobana oyo bandenge bayebi basakadeli souveraineté ya Congo ozolanda nateleki likambo juste parenthèse papa libita nateleki likambo ko makambo elekali na Sun City Moïse Kongolo ntango aye atelemeli délégation ya RCD ali jamais tokoki kovanda na barwandais ali jamais tokoki kovanda esika moko na barwandais président onosasa conférence oyo ayembaki bango Nigeria alobi makambo nyonso protocole Obasanjo je pense comme lekini protocole déjà si approuvé bato nyonso esengeli bakota Moïse Kongolo abi jamais tokoki kovanda na barwandais esika moko to négocier makambo ya Congo alors moko azalaki na RCD bomba kuna nendaka Congo nde nakangaki nendaka mosusu nakangi te alors tikanga na répondre Moïse Kongolo congolais pe nendaka congolais abi tikanga na répondre Moïse Kongolo yo ozoloba ke okokova na barwandais te est-ce que yo bundaki etumba ya AFDEL ntango tozobunda etumba ya AFDEL yo banosala sécurité ya baprisonnier na États-Unis azolobela Moïse Kongolo mais ntango ye pouvoir apesa opposition elekaki na formation na Rwanda ya mibale mokonzi oyo ozokumisa nde nyonso rais Hippolyte Kanani yebisa biso atanga eklase wapi mpe nationalité na ye nini Moïse Kongolo kao akosola biso te motuna merci bandeko bana Congo bakongole soki esika azali kolia gato to kwanga akangi monoko mais soki kwanga to gato esili échappé tala esika azoloba papa Makeleka toyoki lisusu kiungo akumwanza ye mpe atomboli mongongo likolo na ntango emamba nini lisusu kasi makambo yango tozoloba yango
makambo toloba yango oyo ye ntango mwamba azokale Moïse Soriano alinzoka ye mpe ata 25% ya makila ya congolais aza nango te. Alors omoni papa libisa omoni bandeko bacongolais bolamuka botelema tozwa conscience na makambo oyo kiungu alobi mwenze kongolo na ntango mwamba kiungu alobi ntango mwamba tata na ye apareko nazokamba ndenge nini okoki koloba oza koreproche apareko mais oza mwana ya monsieur Honoré Ngwanda alors que apareko ezali œuvre fondée fabriquée par monsieur Honoré Ngwanda c'est-à-dire eza mokolo ozoloba nalingi Simon Kimbangu mais nalingi l'église kimbangiste te c'est juste parenthèse. Or Simon Kimbangu physiquement lelo toza na ye te mais c'est par son œuvre l'église kimbangiste ke bato bazomona Simon présence ya Simon Kimbangu. Il y a plusieurs années passées, je me rappelle plus 5 à 10 ans ou 7 ans, 8 ans, conférence où nous salamaki, les scientifiques, qui na 5 continents au monde, les scientifiques, il y a qui pour le Simon Kimbangu, il y a pour proclamer que Simon Kimbangu, après ma compétition, que Simon Kimbangu, c'est un grand homme. Mais c'est à partir il y a un pour les scientifiques qualifier que c'est un grand homme. Ouais. Donc, à partir il y a Apareko, grandeur, il y a monsieur Honoré Ngwanda. Dès qu'il a raisonné, madame, place, et dire que tant que nous sommes Apareko, mais Nalingi, monsieur Honoré Ngwanda, c'est mon papa, mais au coquille au Kaboula, texte na contexte, comment séparer texte na contexte? Nous devons séparer monsieur Honoré Ngwanda, na Apareko, sacrifice, il y a vie, il y a sala. Okoki kokabole na Apareko te cadre ya sala pour la sacrifice ozo sala pour na Congo. C'est à travers Apareko que baza ko joindre yena ko se joindre na yena na etumba na ye oyo. Donc les qui moi je pense ezali nango vraiment likanisi ya malamu te sosolo kanisa de place wana tata na yo aza tata na yo ndongo zoloba mutako ko wanga nango azaki mais soko zwili kamu. Par exemple, na organisation de l'homonélie. Là, c'est na médiate, je pense. Donc, c'est pas la peine de sur la maramouise à plus sérieux. Merci, tu as président dans mon bocon à l'Ikambo, pas battre émission d'ambition, autre béga à porte, mademoiselle Kozina, monsieur Filmo Makeleka, les lots du sous na katinali, banda mboka, ba congolais yebi. Comme vous allez tomber dans les colos, syndicat Dokolo, à Betty Tangwa, Pébatonné, à Betty Tangwa, Babi, Yangasi, Kola Congo lobby, Azapre lobby, Poissi Kola Congo, mais Bino Bongi Batoté, Napareko, Bino Bato Nyoso, Koti Alibanda, Moïse Katum, Soriano, Bolinko Yokata Kombo na été. Moto abima Bolinko Yoka Kombo. Le lot, syndicat Dokolo, Abimi, Pe, Mamo, Papate, Abimi na Misolo, azali pe kopesa masangu na nguba na bandeko bauti na kasayo bazali komona pasi mais Bolinko yoka ete bino ata masangu ata nguba bopesaki ata na bandeko ya kasayo ete bolingi bozana banani bogosikola komona banani mabomoka yo ndeko confirme Makeleka. Merci papa Libita mutu neza kitoko nalingi papa Libita na yo na bandeko bolanda biso na yende ko sindika bolanda biso malamu na bayo bozana sima sindika. Papa Libita, eza principe. Eza principe, papa Libita. Omuni sindika, azalaki na misala na ye abale kosala tanga za koteka ba œuvre d'art na ye oto benga na lingala bikeko na makambo etali pétrole na ye. Yo ki mutalobela ki. Non, oyoka kombo na ye tomba maki jamais. Mais pour sindika ngozwa leader ki leadership et pas na biso ba congolais. Ba congolais bolanda na bato boza ba simande ko sindika. Sindika ngozwa ki leadership et pas ya biso ba congolais. Alors là on a ba congolais pas condition dans monde politique. À côté dans monde politique. Alinga ça la politique. Or ba politicien bazali lokola ba umbu ya peuple. Ba peuple baza ba propriétaire ya Congo. Ba bana misala ya peuple congolais. Ya souverain primaire. Maintenant na souverain primaire wana peuple wana yoza na kati ngape na za na kati. Ilo poka sosi za na kati. Les éléments même baza na kati. Somo pa na kati. Babenda za na kati.
mama penge aza na kati bamama nyonso oyo batelemi mpona kongo bamama Sylvie tu baza na kati mama Egiete baza na kati donc baza peuple toza na droit toyeba oyo alingi otambusa biso ye nani mutuna eza principe ndeko sindika na bandeko boza na ndeko na nsima ya ndeko sindika bokamwa yango te eza na bafonction mosusu soki kaka ojoue yango to osali yango vie privé mpo na yo eza lisusu te bato balingi bayeba oza nani olingi omema biso wapi eza principe ozomona papa libération nyanga na biso la libération mais justement yango tozoya nazoyeba mambo ya libération wana papa libita omoni na politique eza eloko oyo babengaka conflit des intérêts si ndeko sindika azalaki na kati ya misala etali baœuvre d'art na pétrole na nsima ya mwasi na ye po abala mwana ya Dos Santos okay. lelo sindika alobi na biso alingi aya kolibere biso abengana Joseph Kabila donc barwande kaname po alibere biso minduki na basoldat oyo sindika azoya na bango azwili bango wapi po ye azalaki soldat te ye azalaki na misala na ye mosusu azalaki kosala alors to comprendre très bien qu'elle a utilisé armée congolaise angolaise bandeko bolandaka madame or soki tozongi nsima papa libita il y a 20 ans passé na 96 96 poto koma na 97 Angola azali pays parmi bapays agresseurs ya Congo na makambo ya baaccord ya Lemera Angola aza na kati accord de Lemera Angola aza na kati abundaki contre pour agresseurs Angola. Alors, dans 1998, Angola est changé pour Amoni, Angola na Zimbabwe, pour changer pour Amoni était makambo bayokaki na accord ya Lemera barwande bakomi kopanzana na RDC mobimba bamoni opesa danger mpona bango conflit des intérêts bayokaki ndenge nini darme basuka kuna mpona bango basuka kuna na est à 300 km donc Angola azalaki d'accord 300 km ya mabele yazali ekende nango metambo wana abali kopanzana na RDC akomi na Kinshasa Angola moni yango danger badoya mpe mpona ye Angola baluki na Zimbabwe. Yango mingi bayaki kopesa Laurent Désiré Kabila maboko na 1998 na guerre ya 1998 bandeko bolanda malamu lelo wana sindika lokolo azalaki wapi keso foto mituna sindika lokolo lelo wana azalaki wapi tobandi sikoyo kokita sindika lokolo azoya na bahomme militaire po ya kolibere biso baangolais bakongolais pardon po ya kolibere biso intérêt ya sindika lokolo eza na mopanzi nini